Mitsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu yiuntwali ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Tango ikei tukumina 16h40 lereki na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ya liboso topesi merci na ntina bakonzi na biso pe motindami ya mokonzi ya mboka papa Joseph Kabila Kabange na biso nyonso bato ye mpona tia fete na biso ya le 22 mars. C'est vrai kamoto yeli fete na kamona biso ya kofongola musée na molimo musée efongwami na molimo pamba te tolobaki ete le 22 mars na molimo tofongoli na biso tokoloba tomoni te ndenge mpe yango ezali eloko esalami te eloko esili te me nga nalobi bien na molimo kola tolobaki date ya lelo tokofongola musée. Likambo ezali wana ezali boye musée ekopesa lukumu mpona mokili mobimba. Musée eza na programme monene fotokokisa makambo nyonso. Toyebi bien ke na 2011 tozalaki na likambo monene ya révision ya procès kobima tata Simoki Mbangu na boloko po tosala oyo tosalaka mokolo wana l'État asengaki badokima nyonso. Ntango l'État asengaki badokima nyonso tomonaki mpasi te mpona koluka yango. Nzoka na bamboka na bacentre ville na bavile ya minene bato babombaka makambo depuis 21 tene kufa tata Simoki Mbangu na 51 ndenge eza kobima na bandako ya bato na banoki mbangisi na bakimbangiste na mangomba mosusu namonaki mpasi te bie tomonaki mpasi te nyonso ekokaki ebimaki tozwaki topesaki na l'État. Bongo likambo etali musée ndenge moko kaka kobanda na 21 ti na ntango tokomi nango lingomba ye kobima ndenge tozwa kofete ba 100 ans ya bapapa na biso oyo nde ya suka. Il faut tokokisa biloko nyonso mikanda nyonso biloko nyonso basalelaki tata Simona na nzoto na ye ezali. Il faut tosangisa nyonso ekozwa ntango molai. Musée mpe eza eloko ya kosakana nango te. Oyo bakosala kuna baza kolanda cours ya monene baza baétudiant oyo bakosala kuna babanda kolakisa awa boye oyo boye oyo boye bokoko nyonso
ekozala na kati. Donc ekozwa temps so tokokisi nyonso wana nde tokoyebisa bino ke date boye tata Kimbangu, mama Mwilo, papa Kulutu, papa Mfumu Mbanza, papa Mfumu Longo tokotisi bango na kati na ntango wana nde bokoyeba fete ekozala ndenge nini. Me mpona lelo toza kosangisa nyonso bala moko. Donc mise eza likambo monene. Toboni mpe kobana na Matei tata pasteur atei biso bango nyonso bauti koleka awa bakonzi nyonso na ye moko mundele bomba ntango ekoki be ekoki nanu te. Eza makambo monene babimisi awa surtout mundele mbala liboso ayaki awa ayaki na famille na ye mama na bana tozalaka kuna na tribune ye alobi tosalaki mabe mingi na bakoko na bino et surtout tata Simon Kimbangu biso bamindele tobebisaki na ye mpona asenga bolimisi ya bamindele nyonso nakanisa oyo tozalaka na ntango wana bayebi. Elelo aye kobimisa likambo moko susu ya minene Congo Brazza, Congo RDC, Congo Angola toza na likambo toza na ngone ya monene. Soko totali na maloba ya papa Mfumu Longo na kala ya koloba ete les trois Congo nde komema Afrique nde mokili mobimba. Likambo kobomba maizali susu te. Epe alobi lisusu ete esili sikoyo biso toyebiki makambo nyonso eza epa na bino owana kobamba soki ya molimo toyebi te euti na ye moko. Alobi makambo ebele oyo ezali ke bapesi raison ya mingi. Papa Mfumu Longo aza koloba ete balinga te tokosala nini butu ata ewumbeli ntongo ekosala nini. Alobi yango sikoyo alo elongi oloba ke likambo oyo toza kolanda oyo nzela batata balakisi biso yango kaka tozonga lisusu nsima te. Kango na biso eza na nzela papa azalaki koloba yango. Naza na journal moko web journal na ngai wana tolobaka ke mbotama ya papa Kisolokele 1914 guerre ebandi na 1916 kati na guerre mbotama ya papa Mfumu Mbanza mbotama ya papa Mfumu Longo papa liangenda kuntima ntango abotami kaka guerre esili. Alors lelo le 22 mars 2018 guerre esilaka le 22 mars 1918 nga naza na journal oyo ntango guerre esilaki. Alors kuna na Italie basalaki fête toyebi te guerre yango esilaki na mbula nini tanga wana telema bayoka yo. Guerre monene, première guerre mondiale esilaki vendredi mokolo ya mitano vendredi le 22 mars 1918. Oyo journal bokotala na bino oyo bakozala na chance ya kotala yango yebaka na banda date wana ti lelo yo journal oyo ezali kaka bisengo ezalaki na Italie ya kosakana te po guerre esili. Lelo toza na journal wana ezalaki na maboko ya papa na nebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai.
nayebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai. Elakisi eke eza biloko ya mize oyo ayaki kosilisa gere wana nani? Azali nani? Nzambe bien nzambe te. Paske makambo oyo soki ezali kotikala boye ndenge tolobaka, pasi oyo banani bakosilisa yango? Paske ntango toza kati na guerre, toza na mpasi mokili mobimba eningani sin de temps, tokosenga kaka epa na ye mokolo lelo asisa mpasi na biso. Bongo bi bongo te. Moto ya mokili ya kosilisa yango te soki nzambe te. Na motema boza na mituna mingi. Mize bamosusu badécouragé soki batali ezali kamba molimo toyokani po tokokisa biloko nyonso. Nzambe bapesaka ye eloko ya ndambo te, fo ezali ya mobimba nango na histoire nyonso. Soki okoti kuna sikoyo baza kolakisa yo oyo no tono babwakilaki na mai, oyo nde chaîne bakangaki ye, biloko nyonso. Bon, et surtout ndako eza na sia mabele ye yango nde elebi biso ntango molai humidité ezala te, ekoti biloko ebele mpona ezala malamu kuna. Bainsekte bakotaki kuna bale bapapie nyonso te, ekozala te. Mobimba nango ndenge kotiela yango mpe kotikala libela. To eza mosala ya moke te ya mize, esengaka mpenza ke babongisa yango bien. Eza eloko ya prince te. Ya mibale, papa Kulutu atikaki biso na Belgique. Oyo passeport na ye ntango ye atiki biso toye kokunda ye, passeport ekomi na maboko na ngai. Ezala bapapa Solo, papa Alphonse, bapapa King. Soki otuni bango wapi pasere ya papa bakoyeba te place ezali, enga eza na maboko na ngai. Elakisi ke biloko ya kobatela yango oyo tikali histoire mobimba. Zala fier ezali ntango na biso ndenge papa aza koloba ye te makambo na biso ava tolonga bolingo mibeko na nini ye. Zala fier ntango ekoki pasi ya mokili nzambe nde moto akosilisa yango. Lelo biso nyonso toye na invitation ya papa Mfuma Longo, zala esengo toye korepondre. Ezali pasi bato bauti mosika kowelela masuwa, kowelela mituka, bamoto, baavion mpo kaka na likambo oyo ata makolo na yo nzambe akokanisela yo na nzela yo olandaka. Koloba te pasi ya pamba te. Toye koluka nde bomoi ya seko ndenge nkolo Yesu alobaki. Bayekoli batuni pasi ya boye tozolanda yo okofuta biso nini?
totiki bafamille na biso repose ya kolo Yesu bomoi ya seko na kofuta bino. Donc lokola kolo Yesu ayaki na sekwa wike soki olandi Christ seko eza kati na yo. Musala oyo osalaka na lingomba Nzambe akokanisela yo. Musala punda ezali te na musala tata Nzambe. Alors tokomi à 17h jango na motu ke lelo ndako efungwami na molimo. Mukolo tokokokisa biloko nyonso ekoti na kati ntango wana nde toyekaka kokokisa. Toyeko kokisa makambo nyonso na ntango wana. Kaka visite bisika nyonso biloko ekozala. Na bokoko ya bato mosusu ezala ya mundele ezala ya motu mwindo ekozala na kati awa. Oyo tobungisaki na Angola toloba na Mbanza Kongo. Papa alobaki ke oyo ezalaki na motu ekomi wapi? Na mapeka. Ezali nzoto moko. Babele ya sikande yango. Owana ezaki ya kala. Ya sikande yango toza kotonga. Zala mayele na yo. Tosilisi se bongo na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tuzali bana mapamboli, tuzali libota.